Mbote ya mingi na bandeko nyeso tu oyo balandaka kanali na biso. Kombo ya kanali na biso Ana Nekongo. Kombo ya kanali na biso. Pona nini Ana Nekongo? Pourquoi Ana Nekongo? Ana Nekongo ezali A space N-E space Congo K-O-N-G-O. Bandeko na ngai, soki bomoni ngai na telami pona loba, ezali seulement parce na kokolo na ngai bayebisaki ngai soki nyama ya mabe akoti na mboka. Nakobandela balobi soki nyama ya mabe akoti na mboka, bowela kokima te, me bowela kokamata manduki po boboma nyama wana. Soki bomoni nga na telemi, ezali po nyama ya mabe akoti na mboka. Nyama wana ya mabe kombo na ye lobobo. Bandeko, je pense que boko tenir nga rigueur te, mais nayebi ke batu mingi bakolanda ngai pe bako comprendre oyo na lobi. Peut-être nakopesa ba exemple belé, mais nazali ko répondre kaka lobobo. Mais pour explication na ngai batu ba comprendre réponse na ngai nakopesa na lobobo, il fallait na yana ba exemple belé pour nako faire réfléchir batu. Mais réponse na ngai ezali na ngaka adressé na mutu moko. Ezali nyama oyo akoti na zamba. Kombo ya zamba wana Angola. Oyo ezakati na zamba wana kombo nango bazombo. Me nyama ya mabe eza na kombo ya lobobo, elingi ekota na mboka ya Angola. Esika ye akokuta biloko ezali kuna kombo nango bazombo. Bandeko, bolandanga vraiment avec beaucoup d'attention, mais bo tenir ngai rigueur te na oyo na koloba. Mais il faut na yana exemple pour le bobo à comprendre. Bandeko, oyo ezali mbala liboso te. Ngai na sina pesa déjà le bobo réponse tangu ye afingaki cartouche l'intego limenga. Bandeko, nakosala mwa résumé moko ya muke tangu lobobo afingaki cartouche. Nakosala mwa résumé moko ya muke sur lobobo, parce que tangu afingaka papa Wemba, afingaka batu mususu, likambo wana etali nango nga te, ezaka pe important te mponga na répondre makambo wana. Mais tango afingaki ba matadien, parce que nga naza matadien. Na botami, na koli, na matadien nga. Alors nebi cartouche. Donc nebi cartouche trop bien, et puis na tangi na école moko. Na Talambanda. Alors, tango le bobo salaki jeune dame moko, jeune fille moko interview, azaki ko parler sur cartouche. Makamongo etalaki nga te. Mais tant que fille on a expliqué là que j'ai compris, le bobo a continué au thème, mais cartouche on a baraba. Parce que ba miyibi bana matadi wana ba miyibi. Donc atika ki cartouche a généralisé bana matadi. Mais ngai lelo nako se basé kaka na mutu moko le bobo. Le bobo omoni Rivikono aya poto kala. Aya poto kala parce que mboka arrive kona uta eza na facilité batu ya mboka wana baya poto. Donc na gouvernement na ezaleli
na batu ya mboka wana baza na liberté baya poto na yebite soki mboka na yo eza na liberté wana na yebite soki naza ko se rappeler baya na yo lokola ngulu na poto ngai tango na ye poto na yeki na ITA na yebite soki ITA oyoka kombo yango be omonaka yango na yebite parce que eza kala déjà na yeki na ITA nasali escale na De Gaulle nasali ezeki escale moko ya 2 heures du temps moi temps na kita na changer na tracti et kokai déjà donc mbala moko na kende mbala moko na koti na avion na ngai na ye na Angleterre na yaki na passeport na ngai na visa ya Angleterre donc na kendeki makolo te soki ndenge nini non na futaki mbongo te soki kope pa ya mutu te donc na futa kutu mbongo te na zoi kaba mikanda na coach na ambassade ya Grande-Bretagne et puis na zui visa et puis naza en Angleterre donc point liboso na touché yango wana point mibale lobobo tangu na parlaka yo lisolo ya Cartouche na yebisaki yo ke Cartouche aza makasi na yebisaki yo tuna bana ya Bandal na yebisaki yo tuna bana ya Bandal tuna ba musicien ya Viva la Musica ba Sacré Marpeza na monaki bazali na bazana bomoi bato mwa ebele ba juna janana bazali ba leke emene ya kisa ba Joli Mubiala bazali ba Malembe Champ bazali bato babetaki na Victoria donc Cartouche Abdou Diop lentengo ni menga kuma donc soka simbi lo bobo coup de tête to kudiantu lo bobo liwa na ningina sala parenthèse oyo avant na continuer liwa lo bobo na ebité soki ezali nini na mona yo ofinga ba congolais ofinga ba toyo zaki na bango ba mikolo na yo ba toyo osana rien à voir na bango sikoyo komi na Rive Kono Rive Kono oui azali angolais mais amitié na ye na Niarchos etali bango etali yote yo zali kamade ya Niarchos te oyo Rive Kono zosala na monite ezoswa yo wapi soki libota ya Niarchos ba sepe na mutu wana asala yango parce que ba monaki nini ke no mutu apesaki bango maboko azalaki te mais mutu aye kosunga bango donc bazana besoin bayeba ekolo ya moto wana te bazaka posa bamona bolingo ya moto wana na amitié moto wana zaki na mona Niarchos ndenge expliquer bango ba croire na yango ba fongoli maboko po moto wana asunga bango c'est tout famille ya Niarchos ezali esengo na bango mutu apesi bango maboko yango na esengo na bango esengo ya Rive Kono posala acte wana etali kaka ye moko etali teke lokola za muzombo soka sali yango ale bokonzi soki lokumu eke na Angola te Angola azali na lokumu ya Congo te azali na posa teke lokumu ya Angola euta na Congo te parce que d'abord Angola asi asala ebele koleka oya Niarchos Papa Mingeli Mbala apesa mbongo ya indépendance ya Congo po Congo ekoma indépendant po bake na table ronde kusuka na Belgique na po baseka indépendance Papa Mingeli Mbala azaki muzombo apesa ki mbongo na ndambo ngenda apesa ki j'ai déjà expliqué ça donc Angola azana besoin wana te tu vois donc Angolais azana besoin makambo wana te mais likambo kaka oyo ngana na loba bandeko na biso oyo basi basiliki pona lobobo na sengi bino bosilika te lobobo azali moto oyo azangela bapesi chance aye na poto akuteni bazombo baya poto kala parce que lelo tozoloba boye
70% ba Congolais ba voyager à partir d'Angola. Alors na évité ndenge ni lobobo qui chance wana akena Angola te a voyager à partir de Congo. Na évité. Normalement fallait que les gars Angola parce que sans Angola alinga ya potote. Parce que 70% na bino bo voyager à partir d'Angola. Alors lobobo omoni ngai ndenge na zaboy. Nga naza matadien. O ezali télévision. Na lingité na sala ba acrobatie kidi te. Omoni lobobo tango nga nazokola ngai naza kolata bapara na ngai bazaki na camarade moko kombo na ye papa azalaki commandant Mbambi azalaki commandant ya masuwa na Matadi. Daye nazo nga momuke sima na psili kamu ya muke omoni tango ya kala tango papa Wemba zo ya na Angleterre awa na Angleterre batu bazalaka bazo kabela papa Wemba bilamba. Nanga sala polémique te nanga sala ma rappeler mo ya muke parce que yo poto sika. Donc papa Wemba na kala azaki na mbongo te afutaka ba hotel ba makambo kidi te. Soki na bonne mémoire bazalaki ko kote na ba document ya batu na ba mission na po kota weta musique yao. Et na concert na ye okomona batu bazaya ko pesa bilamba alata. Y compris ba wera, y compris ba JB. C'était avec l'État, tant ba commencer maman bongo, ou bien batu ba ye ba betri bango ba chambre na hôtel na baya. Ay bango ba lal na hôtel wana. Na ba ba bongo peut-être. Donc na linga na pesa yo mwali ka moya muke so parler sur ça pe tika na yo. Ngai ba para na ngai ba kina commandant moko, commandant ba para na ngako ne commandant Mbambi. Bara Matadi bazoyo kangai azaki commandant masuwa. Donc soka zoke de poto apara na ngapa pesa mbongo na ibi katana na bomoi azoyo kangandi na soba boy. Apara ngapa pesa mbongo asuna ngabi lamba. Poka na lata. Tozalaki na donc nazo parler yo kobanda ba 76 17 18 19 ti leko longwa Congo. Ba mbula nazo parler yo. Ngai tokina tata mozo benga azaki secrétaire ya SMZ. Papa Nimi azaki secrétaire ya SMZ. Azo sala voyage chaque année na poto 2 fois par année. Tata wana ba pese mbonga sumla nga bilamba na poto. Tozaki na ba marin tokina papa Maungu que son âme repose en paix. Azalaki chef mécanicien. C'est ce que je papa. Donc hier, ce que poto, il faut que nous bilamba. Anelanga. Ba mareni soutien Matadi. Ba mareni soutien Matadi. Bazalaki soki batikali to bazoki na masuwa bazo voyager bazoki na mbongo ba parana ngai baso mabiloko bazo ya nango. Pour ba parana nga. Na ndako na biso tozaki na frigo ya pétrole na mito soki frigo ya pétrole na vino yo mona kiango. Donc tango frigo ya pétrole ezaki na mokili tozaki na ndako na biso na reçu ya pétrole. Après ça ba invention mususu ye ya ba frigo ya courant. Apara na ngai ba longoli ba frigo ya courant ba ya pétrole tukoni ba frigo ya courant. Tukoni machine à laver. Donc ndana so tokina téléphone ndako na biso. Donc nazo me ko rappeler yo vie oyo yo o vivate oyo na vie na yo no mona te. Ngai nalata ba club de Paris. Omoni oza télévision, oza télévision, oza liteke masolo ya poto sali vidéo obwaki parce que ndino zo baboye mokili zo mona ngai matari mezo mona nga. Donc ngai natangi na Institut Talambanza. Donc ndino zo baboye bana bazana Belgique ya France, États-Unis partout bazo mona nga. Nazo zo baboye. Donc ngai nalata ba club de Paris ngai. Donc euti poto eye ponanga. D'ailleurs na Belgique vous avez na ba poupa mado baza na Belgique.
Sakula Kufa, que son âme repose en paix. Donc bana matari baza ming baza ba yebinga. Donc ngai nalate ba bursak. Na yebte soki omona tisi ya bursak, ndenge bursak ezalaki soki to oyoka kombo na yango. Ngai nalate ba Guy Dormeil. Oyoka Guy Dormeil. Omona osima tisi ya Guy Dormeil. Donc ngai nazolata yango. Donc Guy Dormeil basali nga pantalon na Guy Dormeil. Ba jaquette ba bursak donc n'importe ndenge n'expliquer yo. Omoni ndenge yo ozaka na France wana. Parce que tu parles de la France na Paris. Aussi yo olala na Concorde nazotu na yo. Obi Concorde na Porte Mayo aussi olala kuna. Nanu olala na Concorde te na Porte Mayo nanu te. Nanu olala na Louis V te na King George na King George. Eza hotel moko eza en face ya Gérard Séné. Louis V. Oui bana hotel wana. Ba roi, ba prince, ba président, ba star we minene balala kuna. Ngana lala kuna 3 fois. Olandinga ngai ozomona wana ozomona yo lelo. Mwana muzombo oyo yebite. Parce que jamais yoka kombo na ngai, jamais omona ngai. Nalala na Concorde même 15 fois. Na Concorde kaka wana. Pour emmener à son moïté. Na Concorde wana. Ndenge nazolo baboye batu ya France bazali. Oyo bazali kotala ngai na Concorde wana. Soki azana besoin ya Weston. Donc, si vous avez besoin de Weston en France, il faut y avoir un hôtel à Concorde. Na PCO, ça peut être Weston, ça peut être Gérard Séné, il y a taille aux gens besoin. Na Méridien, même 20 fois. Donc, nous avons parlé, pour que l'accès que yo, au outil Afrique Sika, au Yena Poto, Poto Oyo, yo, zo sokolo banzungu na yo, zo sokolo nini yango, ozako finga ba Angolais, ba Zombo. Na yoki yo mawapo olingo luka guerre na bangolais toza na tire toza la guerre te po bazombo baza na France baza ba militaire bakoko beto masasi pona ko succès parce que baza na tante baswana kana yo donc biso bangolais tozali ba militaire tozali na ba tante biso to perdre ba temps to ko sona kana lo bobo oyo azo sokolo basali na ye azima mbongo na ye akolia azo finga rive kono na likambo oyo rive kono atumboli ete asali eloko te mais soki nyarako sazaki famille na yo congolais lokola yo mais pourquoi yo ça cherche ki te que no tong la ye osala yo rive kono sala pour za congolais ya solo pourquoi bino bodini ko tumbola batu bafandaki na bango yo yebinga ngai nazo na yo yebinga est-ce que soka kombo na nga mutu ataki kombo na nga na yebi soki ngasa na lala na Louis V 3 fois. Mokoni yo lala na Louis V. Yo. Na lala na Concorde ba 8 à 9 fois. Mokoni yo lala kuna futa ticket na yo mbongo na yo olala na Concorde. Mokoloni. Lokola France za ya yo. Yo mte ibima kama poto. Ozo ba talo elamba, talo chambre lala na o futa yango te. Osako lobela makambo oyo yo oyebi na yo te. Lokola yo otunaki musique yo deja bango basi ba beta. Na tiela yo nzembo moko. Oyo bango ba beta kitango na yo na poto zalaki te. Yo ka nzembo yo. Oyo kage. Tango nzembo zo tango nzembo oyo esalamaki na poto oyo ozalaki te ozoteka makasu na kisasa na bamai na mutu tu comprends
lelo tangu yo zoloba bazombo wana oyebi bazombo aza banani pourquoi bolingi kotumbula oyo eza na yango te yo kuna na France oza na ndako mokolo mosusu ngai naki na ligne yo okoti na ligne ozofinga ngai obilanga nga muzombo moko boye navanda oyebi réponse na yo asuka ntango ozokomela ngai na bandi korépondre yo napesaki yo réponse moko na likambo moko nde otunaki ngai nda kofinga na yo oza korépondre yo olobilanga ma yo eza muzombo te dayo kombo na yo eza ya bakombo bazombo otuninga nani aza na bakombo na lokola yo na kongo na biso soki oza kongole ya solo nayebisaki yo na réponse napesaki yo nayebisi yo Coutinho eza no portugais na répondaki yo ke non Vasco Mabiala ezali no portugais Vasco Coutinho ezali Coutinho mbala moko oseki olobi na ngai ke non toza bandeko naza kosuka korapele yo parce que bato bayebi te ke ngai na soso na ligne ozofinga ngai nazorépondre yo me ngai narépondaki yo te napesaki yo réponse moko na baquestion tu na ndenge ozofinga ngai na suka nango okalaki oseki yo moko obila ngai toza bandeko maintenant tu te souviens ce que omoni ngai na répondre yo lobobo luka ndenge ya malamu osala bakombo Rive Kono azali ndeko na nga ngai nako kofinga Rive Kono po ndeko na nga ngai nakofinga Pacha nakofinga Zinago nakofinga Ami Eliano bandeko na nga nakofinga Tilo Pelo Pab nakofinga Kiamsito bandeko na nga me yo kofinga bango te po yo za moto mosusu et puis yo za vrai angolais eza vrai congolais te ozala moko aza rwandais te yo soki mama na yo aza congolais tatona aza rwandais no makambo ya kongo yokoloba te kofunga na mbanga te esalinga mawa mingi bandeko na ngai oyo basiliki oyoki nzembo oyo ntango ezombeta yo ozalaki mais ici il parlait de la sape non namonaki ndeko na bino oyo ya mungala Asha Mofoto alobi banzombo basali mingi mpona bakongole na poto à cette époque banyarkos mpo baya poto ofokena na Congo Brazzaville mais ntango wana bangole bazali koya deja kuta Angola bazoya deja makambo oyo ozoluka okoka yango te okoka yango te po bangole bakokende na makofi baketela manduki soko oyebi te tokende meme plus loin tozongi tela bamboka babeti manduki soko oyebi te na biso ya solo lobobo réfléchir soki ezali bamoto wana ya bama ya moto ya basani ezosimbaka wana ezotungisa yo okeba lobobo omoni oyo papa wemba azoyemba yango na mutu oyo ezofinga na Rive Kono na Pacha bazombo oyo ezofinga oyoki nalingi kaka na attirer attention na yo oyo yo ozoluka okoka yango te eza monene koleka yo lobobo ngai kofinga nga te finga Rive Kono po ngai soko ofingi ngai nakotina bapito bazakona mabeto masasi mpona oyo komawa te
kozana ye loko te na miso nanga na yebisi yango eza na sens te yo telema kaka omona kofinga bato omona kofinga Rive Kono ofingi papa we bazaki vi na yo obandi kofinga bato mosusu bamavi na bango me bato na yo oza kolia na bango libota na yo oza kofinga bango mais tu es malade quoi sikoyo ekomi susu bangole mais no angolais bazali libota na yo te ekolo na yo te libota na yo pe te bien koyebisenga na nous sommes des frères mais ofingi nanu après ça tango omoni kino côté intellectuel na baka te okokaki te oh nous sommes des frères ilelo wana yo susu obani susu kofinga susu Rive Kono bazombo wana bazombo basali nini bazombo oyo basali mpona Congo eza mingi telema ya trop basenga lokumu te bongo nde kokunda kosala tombo ya Nyarkos ya wanti bazombo kosala ngo lokumu mais non ezali likambo ya Rive Kono volonté na ye na mutu oyo ye ayabanaki na ye ce n'est pas les Angolais ponga na kotonga na di tombo ya Nyarkos te bangolais boni yo moni baketonga tombo ya Nyarkos à l'exception ya Rive Kono kisala makambo wana donc ezali basé na amitié na bango lobobo diamba na yo lobobo okoli tellement na pasi poto ezali kolamso na poto yo ozali wana ozali na ndako te ozali na eloko te ya malunga ya vi na yo ozali yango te mais ozali kofinga bato lobobo tika bazombo tika Rive Kono kimia soko continue na Rive Kono toko répondre yo et puis toko atteindre yo et toko même plus loin